tuye awawa nakati Angola oba to bakate ezoka kima kala kimate Chiki bazola Zimbongo hein choka kwa ile kwa oui je suis battant et belé na mona lisusu echokate to mona na lisusu mais to mona ni lego à travers émission na go merci utakiwana kakebeti akufaki sur place akufaki sur place tamboli mingi na réseaux sociaux na samedi Malembe Vincent s'il a proposé Maman Étoile andimi nakoka bango conseil na ebite oyo koloba ngana jetem to solo na ebite suki azana na likambola na ebite to nakotala actualité moko ezako kende ezako circuler awawa pona ndeko na yo Étoile akende ko tourner epai ya Sila mais papa Jokatan yo lingaki olandela mais yo mo tiko loba ke no batu mi balandela bataka cotisation te yo te cotisation to kelandela pona nini ke no soki bataki we bataki te sikoyo parce que yo mo lobia ba balandela ndi bataka yo kate est-ce que comment on a dit ces alaki yo ka siko problème za nini kuluba penza ezaki que nzamba panzambe nzamba salaka grâce na mutu bonye ali mutu musu akoya lelo omoni pe bala moko amati ba pesa ko tanga pesa na tini ngalo na bige papa joka alobike non na bima delta alinga bima kongo ba pesa ba mbongo akangisa allez toza yo ka siko on a raison ce qui a benginga na ko tourner siko ko to benginga na ko sa mosana ngai na ko sa mosala na ko tourner côté nyonso to na lingi ata o mwana bota misika le la side groupe na ye na ko tourner et ça juste pour un programme il y a tournage pour la mardi oyo na compte ya Sila Bisalou c'était à 21h16 na même toi la zone c'est une réponse à 21h17 oui bonsoir papa ayebisinga na yebise ayebisinga la salle au ciné donc Sila ayebisinga la salle au ciné OK moindo ngala kana problème noté nyoso eleka soki na sala kyo mabe vimbisangai ya monde famille je passe même toi l'émission le biso la net la bandaka mais boye makie nani Belvi kadi azwaka ta ya kobenga nga mingi abenga ko successivement akastaka yo yango ozamena SB ezalaka pe ata ndenge abande kobenga nga sur asi abenga na film moko par exemple na film oyo ekoleka ta ba 5 films to ba ta ba 6 films si mabengi yo ndeko naona net mo photo tuza malamu na mabe ya moto moko te biso surtout malamu malamu susu ele kaka pa fata muso zolo bango la boye mais obe batu bata na TV zangu l'initiateur c'était Yontinga akanga masolo Chérida la chienne par excellence Chérida Nyinyi Chérida Banangola Gemidor TV. Et ça, na émission Yamakasi. Ba théâtre Yamakasi. Lelo, ibeba, lelo, ibeba. Balobi, l'aura bien, bagagi a bien, ba film a bien, ba information a bien, awa. Bo s'abonner, tala nga na zawana. Boko mona ngane bolingaka nga. Gemidor TV, Kenya Liboso, avancez! Odingo tala nini? Odingo tala bakati, odingo tala batéâtre, odingo tala bémission, kota pasi msesute. Place de Chino Lanzali, sosobe mobuto azali. Batu tout bolinganga, na opi bolinganga te. Bo s'abonner, bo za décider. Nous surtout de sala awa, ils sont super canon. Ils sont super barbara, ils sont pour ça maki. Toko makasi bande kunangai. Baba de Yontinga, udusele musene yo kitoko. Chemido. Ndezali chaîne na biso, chaîne na bino, chaîne na batu banso. Bo s'abonner massivement parce que bo tela bilo kitoko, ba gaga kitoko, ba film kitoko, ba série kitoko, ba feuilleton kitoko, ba émission kitoko, nyoso ya kitoko. Ouais, balubi, muto ki mate muto japete. Biso nyoso, musa pinzira moko, bo s'abonner, to s'abonner. Abonnez. Bobo c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Bo s'abonner bo reçoit émission kafu bo reçoit gaga kafu bo reçoit vraiment makambu.
bosabone vraiment massivement borate te. Est-ce que si nakosa bino nanote? Est-ce que si nakosa bino nanote boumela bateyate bagagi n'importe un temps. Bobo c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. On a lu massivement. N'a s'abonner. Tout ça, on a vu ce news tout. Pour tout ça, là, décidé. N'a le cas de s'abonner. Yo aussi là. Nin. Pour bandola lanza, te bandolia qui a mal, qui a des gars. Pour s'abonner parce qu'il n'y a pas de s'abonner. Donc, yo soza distrait de gauche à droite. Dans la star, on a vu tout. Talanga wat. Te. Pasi na zanga wana ngana bango. Tu sais la raté. Soko di mutal. Utani ngao. N'a le cas de s'abonner. Ngana ke. Tokutani wana à suivre po bomona nene botai toujours. Jemidor. Nyoso tu yikito izene Jemidor TV. Bukandi musikate. Abonnez-vous massivement. Toujours one. Patrick Dinamao Moulumba, les pros. Serge Boana Solution, Bidikos Méchant, Maison d'habillement, Charlie Tout ça disait 15, donc Papa Chéri de Luanda, Céris Mapouya, le millionnaire. Diana Moukaj, Mama Fatou. Mbote, bonjour, bonne tarde, bonne nuit, ça dépend de Boza Rolanda Biso, na émission na bino Tokunda la Bosolo, na ebi keno, na mboka ya ba Junior Timba Makolo, Ero Boza Rolanda Biso, tant musu bazana ya rolala, na ebi kena France, na mboka ya ba Trésor ngena mau, ya Stengabadi, Ero yo tant musu batu bakeke déjà misala, na ebi kena Suisse na mboka ya ba Papa de Yonzinga, et vraiment Ero pe batu bazako bouger de la bazako kene misala, ya on a pesmino, mbote na ça dépend R, Oyo Boza Rolanda la Biso. Lelo na plateau na sepela ki ko solo la na moko ya artiste oyo ayebi koloba ayebi ko solo la pe ayebi ko talisa na ningana yembela bino moko oyo bosenga ki ngai pe na ba commentaire mingi batungisa ngai vraiment ne na senga ki azala lelo na plateau na ngai vraiment na lobaka tango nyoso ke no tango mutaza ko ya na plateau vraiment soko zali moto ya attention bongisa déjà munga parce que aiza wenzete vraiment munga pe mona les amwa passe soko za mutestoma yeba ke okuta pilipili parce que aba pilipili eza permanent vraiment yeba ke non handicapé ngana zana makila mwana ya mwana nsemi donc handicapé okuta yango awawa donc ça la campagne ya koloba oleki mulumba eza promete vraiment be yeba ke non mulumba pesa soki olobi ke non oleki Patrick Ngena Mao vraiment on a problème pour Patrick Ngena Mao asa mutu mususu mulumba pas mutu mususu mon frère ça la vraiment différence ya makambo oyo oza koloba soko maîtriser te luka o maîtriser yango ke non Patrick Ngena Mao soko lobo lekiye azape na ba qualité mususu voilà quoi ko lekela ye ce n'est pas un problème mais soko lobi oleki mulumba e ba mulumba apezaka hein je passe pas que oleki mulumba oleki ne Patrick Ngena Mao mais oleki mulumba te na nyonso voilà Salomon lobaki vanité de vanité tout est vanité azwaki base belé na mokili 1000 hein mais moko kaka o Salomon onoraki yango moni Salomon tango asali nyonso alobi vanité de vanité tout est vanité okoki koleka na Patrick Ngena Mao na nyonso okoki kozala na nyonso olobi ke no ayebi eloko te ndenge eza wana ngai nde ce n'est pas un problème vanité de vanité tout est vanité nyonso ekendaka na mabele nyonso epolaka vraiment lelo nasepelaki nayambela bino
bon corps pour passer par actualité de Singabiso vraiment tout solo la yango tous amis bail na plateau pe na message sabino vraiment ko benga batona ligne na ebike non e ko zangate to pona raté tant on to benga na Congo to benga na Angola to benga na Potonde to benga ki BBC d'ici à partir de France à côté en ligne to solo la to panzaki yango ezo sala bien merci na bayenyo so na ko benga na ko pesa invitation bazako ndima ko ya na plateau na ngai na pesi bino merci vraiment merci pe na bayo bazali banda nazako benga bango po ba rejoindre ngai na plateau na ngai bazako sala yango na pesi bino merci ba pe na bengi te so na bengi bino bo yamba appel nanga eko sala bien ezali émission au plateau de sala yango po na bino to solo la makambo etali are ça ko kanga vraiment rapidement na sima caméra na zali na ingénieur Don Bernardo yim zaza ko simba kuna na régie na ibi non ingénieur Regen Penge azana régie pona ko simba kuna vraiment na ibi ingénieur Don yangai bazana posa ya ko yeba nani na zane lelo la plateau vraiment au fond le langai to ken rapidement bon dia papa Ejoka bon dia papa Ejoka le bilan salva on a petit na yo mbwenge wala wabega mbwenge papa Ejoka wala mbwenge mwana afande mwana MK Chimadoda voilà bonne santé malamu na mes condoléances na dit que bozana bibe memi balé ndeko na biso mi José na Luanda ya groupe ya présent je t'aime autorité kabiso abelaki mi José belaki toko ba belaki bosasa kina na accident bukanaki après ko bela ndeko atiki biso zali pasi toko sani moto apesa keza nzambe moto pazui keza nzambe niso ka tokumisa nzambe kola les ali vendredi samedi ko tika na kati ya lilita organisation ni bozo sala parce que organisation na bino ba commeler les carnaval des autres parce que ba bino organisation za kimezali tukolela kwa 11 kimezali bo assurer ba to kimezali bino eloko to bosala esika bato bazali kimezalaka matate zalaka koswana ezalaka ya bino leki ya bino ya matanga ya bino leki bozo répéter mingi bozo swana pe mingi na matanga mais bato baswanaka o ba ebite ayikaka le poisson omonaka moto oyo apesi mo eloko na ye poisson ya kapasi ba ko senga mbongo te ndoko na ndeko na biso taka basusu o ba ko pesa te bato baka des autres mingo basala ba des autres na ngola ba pesa raté ba onde balinga ba yeba ke non et koti combien OK alandeli na liste na moni na liste ya téléphone c'est quel est na téléphone na moni ba pesi autant ndenge ni nota ona akumo landela okota ba cotisation atiete bazo landela akolandela ayeba ayeko kotisa des autres na moni kuna ba lembo ko ba kambi ba emisato ba lembo kuna ba salibo moto epeli ce que peut moni papa Ejoka mukolanga vani mupanzi docteur Marcelo asomele moi dégradé mbongo la biso yango na bazomelela mbongo ya ngwana dollar pour tout le quoi za wana bazana Ejoka c'est que dollar pour tout apesa ki mbongo yango papa Ejoka yango comité c'est que pe cotisation Ejoka taki dollar Ejoka pour tout apesa ki 100 Ejoka pesi 20 tala pasi des autres de kokota dollar pour tout bala bien que notre bapi papa Ejoka ça a comme ça ne ça mais batuni ba okanisela ka mabe voilà on parle peu maman la biso mi José en Luanda dozana matanga mususu ya papa na biso Kisita autorité kabiso na rejouer na ba Mondweri na ba na Lisbonne na ba Isobe voilà mes condoléances na famille nyonso ya artiste Congo pesa na day bino pe artiste boza sur na deuxième day wana na PC bino na PC bon yango le kona ko bezali wa tukosa ko boni bakimaka epete babomba makaete obongisa pe boyambite okobwaka boyambite liboso na ye ye akweka na malemba yako zwayo toke kopema na mboka papa OK na mboka papa batila kwa matata te ya moni tina kosala moto mabe te exactement tolo na kabolamo na vanda molumba malamo kuza malamo lelo soki na kufi boko tika na lite te azaki malamo mulumba po ene bemba bite na koyate papa na ki moto mabe abana ko tia songi ye moto abebisa ngana moto ye tazonisa ngana moto ya malamo te to tambola bo solo mo biso tango to bandi théâtre to baki o yaya oleki
Voilà. Na bandi théâtre en 1983. Le te kala. Maintenant na respect moto ya bimi singate na yeba na mokili mobimba. Ezali papa Robert Molinga Kimbatseke. Ye moto ya bimi singa na monde ya théâtre. Moto a formé ngate ne bande ne bate théâtre basaka bo. Eza Ibara premier. Lelo akoma soda tata itoktina. Wana tuakina ba pauvre tatukalombo. Papa Ibara. Papa Ibara. Tuakina ba pauvre tatukalombo akufa. Ba mama bonne bakufa, ba Maria bakufa. Mama lo soto utine kuna. Pauvre Miraeza kuna. Ah, vous avez la Miraeza. Miraeza, Papa Koba. Papa Koba, mon président. Bon, Papa Koba, Bidenda, Mia, toi qui mouais belé kuna belé. Lelo ba susu batika biso. Biso to ko continuer à mosala. Toi qui na ba Delta Force autotika biso. Voilà. Toi qui belé. Yango na ko senga to tambola na po solo kimia. Vanité de vanité nyonso tout okuti na se a moyo yo to kotika yango. Voilà. Moto ko memela kwa zalité. Nous va télé quoi Mulumba là comme journaliste ce ka kufi ko memela plateau tout ba kena ngo tia na sama bele. Mais comme un journaliste ba to sepelate. Oh, ce que moto a sepelité. Papa. Ba te belezo betsa bango mabako. Betele maboko etali moto na moto azana don zamba pesa ye. Detinga na za ni maçon ni cordonnier ta musanza ba pesinga ko sexa ba to côté ba to yango na za ngo le Mulumba nzamba pesa do za journaliste caméraman asalabo eza dona betele maboko na tango na yo succès à vie de loin et comme l'enquête ya pakalowi et comme l'enquête ya sudiada et comme l'enquête tala nama ya mafiokele o ineli yango bato mingi basali yo nini sai esobe soki loba na succès ndeti ngezo kona kosepela na kobeta maboko na banzambe merci tokomela bajouer ebele yana kwa totala l'équipe nationale lelo tali putu akobeta bale tosepelaki barumo bakobeta bale tosepelaki badokter lami bakobeta ezalaki esengwa makasi lelo basusu basali nini baye lisusu babakami lisusu moto eza malamu koza molinga jalo po anini avant kota na mutuna na ngamo na tuna yo tokende kwa toza côté toza ko souhaiter ba mes condoléances la zana actualité moko na Congo moi je pas na moi café te zala penda avantage to bite za changer pas de malile soko koti malile ezali mais moi café pour pesa tout voilà biso to sala ka bongo soki ezali café ezali malile ezali totali température ya plateau nde to tiaka café wana pona malile za makasi le temps mutazoloba voilà ezana prophète moko akende ko sambela na ngoma ya mangengenge ekutaki mbule ekutaki wana kakebeti akufaki sur place tamboli mingi na réseaux sociaux bato balobi ke non lobi kaka soki liweye bato babimisa makambo na bango balobi ke non ndenge za wana azalaki na baki moko je pense que tina za koloba boye ingénieur Rigan ya hotel biso ngo azalaki na baki moko ndeko lata wana bandeko tsa basini mingi otomona ka ba wario batiaka fallait atiaka ya boye bagi wana zo représenter ngo basakana na nzambe te ba prophète basako sakana na nzambe mingi yoko loba ndenge nini. Bon, yango Bible bika ne juger point. Mutako juger za kaka nzambe. Mapsu za kaka bag kaka alatina ye. Musu za kaka stratégie ati aboye. Ça be stratégie. Ngana yo. Mais style yango za trop mokili. OK. Style yango. Eloko ne loba te so fala tieboye et azamo tu a monde mususu. Tobite kaza mutakisi mais ngala ko juger validé. Mais la style oyoyo bato mingi batelemela yango. Babeza diabolique pona basana na nzambe za na bazana na kisi ezala ya diabolique moto aka koshije za nzambe ngana yo toyebite soki ezali na bosolo obi ya lokuta obi ya mataki na mangengenge moni mangengenge nga moto na aka groupe Delta Force mangengenge nga moto bosaki na mangenge koke mangengenge la lisekite soki ozana mikumba mabe kotika ngo fo batangombana Kana malula kenda asuka na nzela. Soto za mikuma mabe. Ekotika okumata. Kuna ba mataka biloko mabe te. C'est que tolo ba yango wana pe atikali.
Nzambe a jugé, eza Nzambe. Dans notre éviter ce qu'on m'attaque, ne l'eau comme avec kuna que kuta l'eau ce qu'on m'a kinini, yé Nzambe. Conseil zakaka, naba oyo batikali, oba kotambola mabe, ce qui peut que n'ait nzela mabe, bazwa leçon. Leçon, oui. Ce qui peut ça la moto, et alors quand est ngabo, to kendaki na yo na maison ngo, ngana kufi. Ce qui yozu maile, te yozu leçon te, o kufala bozoba. Tango tikali sima tubela. Tubela o bongwana. Otata nzela to kendaki nzela mabe, ta moninga seni akei. Akei, oui. O bazala nzela wana, batika. Voilà. Basala nzambe la bosolo. Voilà, en tout cas, tozali awawa, tozana rubrique moko, Papa Joka, tozana rubrique moko na plateau na biso, ne tozana na plateau awawa, to déplaçaka, na minute je pense que na pose on moi souffle, le cause on moi café, to déplaçaka plateau. Donc, to ko tsara éviter muso à partir à ligne, je pense que ya yebi que na yambi ombeyo okoye bate que na yambiye donc là si azade sur place to me campé ko partager na yé avant to matisa genre émission na biso na habité. Bonjour président. Ouais, bonjour monsieur maman ou autre matin. Ouais, mon président, bonne santé. Ouais, santé ça va, que se passe? Là moni ndaku bien tournage. Palais. Merci d'abord pour l'invitation. On appelle ça qui quand même n'a pas au brisque le même jour, mais on dit mis qu'on participer et pas y aller kinayo. Merci d'abord. Il n'y a pas de problème, on est ensemble. Papa, je veux reconnaître que mon gongo yo toujours sur la nayango. Attends, ok. Non, qu'on reconnaître. Côté à Congo t'es belé. Bon, t'es belé bon. En tout cas, la qui peut battre belé que bano bano la kaka de ta force à kufia wa gena na koya ni tozala no émission tozala kuna la kaba to kena na koya na de ta force côté na lelaki mutu moko asunga kinga zalité moyena ke kisasa ezalité monite liwa eza fête et la kakate na koya fête za lobe te liwa ya kapriske de kwa kufi na tali makoke zalité na ken kolela ndeko nanga na bengi pa bato na benga kebele na leli ata moto moko asunginga te na sali matanga pa kadika dima na ki wana na famille Delta to vandu wana na ba réunion oui na famille Delta wana to sali matanga na famille ya mère double la di bana to vana ki to sali matanga biso to leli to panzana ke sili. Voilà, merci beaucoup Papa Joka loko zo reconnaître te boti karape bande ko na minuta molaite tant moko théâtre et comment senga que non obimi pe na ngaki ça parfois kuna pe gros pesa melayo ezamboka ezesika nayo parfois pozongi sous angola artiste faut bouger ka ezama bete vraiment soko sengina sunga yo lobby parce que awa ngana zoko aider bino kaka bo sunga ngai ya mo na bombi ni o mo na même muto na zana na koti na leni sunga ngai même na ko seko zo ba mo ka te ba Joka ah j'ai soupiré hein. Merci beaucoup. Il y a une émission de Solo, Tozalina, président Serge Mwembo, passer patron. Passer patron en ligne. Mwembo. Bienvenue ici, vous invité. C'est que Mwembo a changé quoi? Il a changé de voix. Naboka bo invité, ya boki bo invité na leli te, omonite. Na zongi na leli bafana na lobaka tango nyonso kanisi belé na kanisi belé Serge aza moninga nanga oyo tokoli na ye yaza mokoli nanga mbula moko tokoli bana bolenge mwana vesaga mwana vesaga zo tango na talibo esika pe na yebaki ngola kobeta ngola Serge ya moyibi na ngola ngape moyibi na ngola wana tokobeta ba vegiyare ko atetika mwembu na leli na kanisi ba Roger na kanisi te tango Serge azaki ko jouer na quartier na tolete ya baluba nga moto na yane na théâtre mwembu na moto na chiluba za makasi di kaka jonkuma le betekta nemko kaka Serge Azamakasi lelo soki nako batenani petit na biso nani zato yo kana yepa zoloba papa Serge na yo zoloba na kwa kubeta yo na kupigana
Ah, ok, le Congo. Kalobi twena mushindu ah vana nayo voilà ambiance émission ekendaka nde boye vraiment ezosala malamu ntango bandeko na bandeko bakokutana na plateau boye ezosala malamu pape coka temps ebele oui ezwi batemps ebele namona lisusu ecoka te tomonana lisusu te mais tomonani lego à travers émission na yo merci mpe nalobaka ngo na baémission aya na nga na monde ya théâtre populaire eza ecoka merci parce que na époque wana tv ezalaka na te oui na époque wana tv ezalaka na te tozalaki na groupe ya mama bebe zala na groupe ya bana ok oui sika bape takuka lumbo sambo edouard bauta bamama nyonso bauta nde etuka pendant que azalaki deja na kati ya groupe wana ayokanga na talent aisaakutai yanga na okosanganaka na kitaka groupe nde nakendaka na groupe populaire nakenga nautaka deja ekimatuba donc c'est un peu ça etuka c'est mon frère tokoli ensemble tobandaki kolia ensemble donc wana ke epa na bango atuti fuku elala tope yeba yete biso todeba personne anini donc pays de famille koza ye moko alobi wana na mokolo ndeka ya pula moko donc c'est vraiment mon frère donc tokoli balakala moko nga na première na ndenge tokoteka bakable ave saga abina ne boteka bakable ave saga mwembu na zongi wana toka kolia makoso na kwa kimbau te teuti mosika donc c'est mon frère oui en tout cas bouti mosika vraiment papa Serge koloba nini mpona baartiste oyo bazoya lelo omoni biloko nyonso bobeti yango mpo ezalaki temps théâtre bopesa yango temps bino mpe bozwi temps okoloba mpona baza koya lelo baza kaka na presse ke non on dirait soka bani lelo fo abima mpe lelo ayeba na lelo anozwa kodi lelo okoloba nini mpona bagenre ya bazoya lelo en fait koloba mpenza eza te parce que nzambe ata nzambe asalaka grâce na motu oyo ye alingi motu mosusu akoya lelo omoni mpe mbala moko amati nzambe motu alingi motu mosusu mpo amata fo asouffrir neti babiso baoyo bandi théâtre kala bato baye baleki eki bamati nzambe asepelaki na bonzambe na ye na ntango okobone apesa biso mpe ampleur donc ya koloba mpenza eza te dépend na mokolo lolenge azomona nzambe donc soki mutu aseconfie epa na nzambe mpe ate du sérieux na mosala okosala nzambe akosaleka abola nzambe yango eloko nakoki oloba voilà na sololaka na BBC Kasa à partir ya Suisse aipesengana meka mpe jour na aujourd'hui na meka poser aux questions oyoyo film ya Pasteur Patron ezalaka proposé pas ya producteur ou bien yo moko nde moto sepelaki ke non ozala na rôle wana proposition ya rôle ezalaki proposition ya producteur oyo abimi nzanga apekanga ku ya théâtre major bisadiki zolozolo président major bambo de place ezwami yo film wana ezalaka na makambo ebele ti ozala acteur principal lelo tikala Pasteur Patron. Pourquoi Pasteur Patron? En fait le pasteur patron à Banane. Le pasteur patron c'est quelqu'un oyo ayambaki ngolu oute bana nzambe ya kosala mosala ya nzambe mais ntango apusani asaproprie na ngolu oyo nzambe asali asaproprie na ngolu oyo nzambe asali ye amoni lokola mosala ya nzambe ekomi mosala na ye il faut asala n'importe quoi nde akomaki kosala ti n'importe quoi kotala makambo oyo motema na ye mpe ezotinda ye asala donc en bref
na cadre ya ndoka tozana pape joka na kati awawa est-ce que kotika groupe d'État force kotika groupe na ye est-ce que bozala rapena idée bino batu pe boleka wana bozala rapena makanisi wana ya kotombola ngo ezala kaka l'état que artiste azali soute ye mutabanda ko mema yango makanisi nini bozana yango par rapport ya bano batikali Delta Force ezokaye wana Delta Force Delta Force azala tata na tato Delta Force azala collègue tukutana na ina d'être ezokaza témoin akopesa historique nyonso ali tant que vous la groupe Delta Force bangona ba ezokane bandaki yango so to rejoindre tout ça parmi ba cofondateur kotika groupe Delta Force moué ya pays koto kolango makalité d'ailleurs je vais parler na maman présidente Aza actuel na Delta Force na pas bango na lobi soki besoin manga ezali babe manga na koya ko jouer pour na kotombola toujours bendele ya bana bungu donc Delta Force ya bungu donc na kozanga te koya ko d'ailleurs la fois prochaine moi na komana Delta Force pour na kotombola Delta Force donc on ça merci beaucoup. Oui, papa Joko, yoki ndenge papa Serge Alobi. Ok. Azana ambition. Elobi Mwembu, groupe d'État force tango te tuuti papa lobe kimbateke, papa lobe kokende na poto. Mwana abendali. Ngala kendaka pa Tito, to solo na Tito, mukolo na kei Tito azalaka te. Nakotaka adi muzuru. Esi oyebani. Tous a besoin de ça et là. Moi, le moto sur Alikanisi, azaka comme fondateur. Pour nga yaki sur Alikanisi, là, il y a ça la groupe. Il y a ni n'a qu'elle pas tout sous. D'État sur Alikanisi, habite ça la mouvement. Bisomi balé na d'État. Tu vas tout sur la mouvement. Tout le monde te coule comme chaîne. Tu coule comme chaîne. Tu bandaka na ba kimbangwise, ba TKM ti. Tu ko quoi na RTGR. Oui, place à notre compte à la biso, mais na idée papa Serge Azui que non ya ko luka ko soutenir bon soit comme appel. OK, ndenge zali boye. Groupe d'État force zali anga. Ngo batuka so d'État kufi de groupe kufi te. Mwembo azali, Kadiambu azali, Lindala azali, Ngana azali, Zulu azali, c'est que groupe ezana mouvement. Donc groupe ezali kufa te. Ata biso lelo to kufi, c'est que groupe ezali kaka. Ba oyo ba kotikala. Est-ce que va continuer aucun groupe colbater le lot pour na sala théâtre ceux qui delta zalité na ko sala ceux qui passer par toi zalité na ko sala théâtre yangote voilà papa Serge vraiment tomoni papa Serge atiki biso tomoni papa Serge atiki biso vraiment tango omonaka bajari ya boyende ko botika ne bandakala mais omoni na ligne ni susu boya koti pona boso la ne ko lo banini na jare émission yo en tout cas pas l'anglais c'est sengo surtout ko tala na lola bozaka lengi koza malamu nzamba ko tate bato pena balingana ki makasi monita bata ebele bana 2013 na yewe bana 2013 ti lelo matio ko mona bande ko nga susu te. En tout cas, na komisi nzambe yala kwa to kutali to monani nzambe ba ko batela biso to monana lisusu ko za malamu mingi e ko za malamu mingi pesinge sengo makasi voilà vraiment na yebi que non ozana plaisir ningo soloni na papa Serge mais na yebi que non ako lukapena azongela biso kalate to nakotala actualité moko eza ko kende eza ko circuler awawa pona ndeko na yo étoile akende ko tourner epai ya sila mais nakokoma kuna mbilinga pe mwa muke ezalaki esalamaki esala ke no ba ya babakuke par rapport ya mama étoile ba ya babakuke bakoma ko benga ye ko finga ye ni tout ça et pana ye pesa ki ye malamu te lokola jouaka pa ya belle-fille bango bande ko finga ye pesa ki malamu te nde asala ki sortie médiatique ya ko kende ko ya ko talisa batika pa ya bato batika ko finga belle-fille
baloba nini ye mutakende kosala théâtre kuna est-ce que mpona yo ezalaki important kama mama étoile face à l'émission wana non mpo naza na banza na badire yango na kotia yango kala te mpo na nga te eza kotourne pa ya Bellevue ou bien pa ya Sila Bisalo eza mabe te bango ni surtout ba bandeko Sila Bisalo ana compagnie Bellevue pe ana compagnie lelo soki na posa na kene pa Sila na kotourne na kene pa ya Bellevue na kotourne eza mabe te eza famille omoni te ndenge bayokana kati esika bato bazali bolamu ezalaka mabe mpe ezalaka ezaka question ya conseil kaka ya kopesa libota kimia ezala eloko tokuwela ezali te tosaka mosala moko soki mabe ezali obe likambo ezali tovanda tosolola na kosenga mpe na bafani na biso balingaka biso batalaka biso soki likambo ezali nde botalaka biso bozaka parti pris te soki likambo ezali pesa nde toli conseil biso mpe toteyaka bino ti toteyaka bino mabe ezali bozali toteyaka bino soki mpe bomoni biso na mabe bobenga biso bope biso conseil esika te oleka ofinga nga na mokili mobimba ezaka malamu te tozali bato toza na motema ya libende te toka na motema mosundu ko yoza nango soki problème ezali benga ngai pesa nga toli toza mpe bapara toza na bana lelo bana bayoka te bakofinga songolo bakofinga pakala ezalaka malamu mingi te mais eloko ezosala mabe ezali bamisusu bazofinga wana bazali bato mpe basalaka théâtre bakóma na bapoto mais baza kosala baanalyse ne basala bakanke non oyo aza ya moto intel oyo ya moto intel mais ye basala alekaka na théâtre mais ntango amoni étoile abandi kosala baanalyse abandi kofinga étoile abandi kosala boye nde yango eposaki mama étoile akende kosala bongai na koloba boye conseil na kopesa lelo ata bafingi tellement azali moto ya saka ne mosala yango andima bafinga aza kaka na kimia po soki abi azongisa kozongisa nini loko kozongisa ezali te aza kaka na kimia ekoleka nango aza na kimia azali mama aza na motema ya kolimbisa alimbisa bango po nga na moni mabe moko te ako kosala mosala koto ndeko ako kosala koto mosala ndeko bango so bana tata moko mama moko tukowela nini tukuwele moko wele ezali te nalandi na badiri ye moko étoile alobi te nakoko jouer pa Bellevue nakoko jouer pa ya Sila Bisalo voilà c'est que azali netre na bandeko bakofinga tuka na 5 millions pardon bolimbisi botika kofinga tozali bandeko na bino tango bokofinga eza malamu mingi te toza pe na bana tango bokofinga boya malamu te conseil te bolinga biso ndepe bino biso tolingaka bino mais soki eza lelo ke no pape joka a se retrouver na bakongo wana ndenge tomonaka soki eza lelo yo se retrouver ekomeli yo bongo kokosala ndeni okende otourne pas Sila soki eza yo tolongola mama étoile otourne pas Sila soki ngana ke tourne pas Sila nake na Congo Sila benga ve ya kotourne ngana Sila tosina contrat te ngana za acteur ya Sila te naza pe ya Bellevue te soki abenginga na kotourne nakosala mosala na ngai nakosala mosala nakotourne koto nyonso to nalingi ata oyo mwana botami sika lelo asali groupe na ye nakotourne navanda kaka navigateur abengaka nga naturnaka pa navigateur ngaza acteur ya navigateur te maviekele ayaki na ngola naturnaki ekekota na chaîne na ye naza acteur ya maviekele te moto nyonso tu oyo akozala na posa ya pape nzoka nakotourne na ye voilà tolanda no badiri ya mama étoile mpo epesa yo mpe ide toyeba ndenge nini makambo ekendelaki na mini toso nazwi telefone nanga na beni mams en tout cas par rapport à mafinga ndenge eza boye nakoya kojouer te bino bobalusa ngo ke Bellevue apekisi nga voilà baobalusa sango ke Bellevue apekisi ye tala Bellevue ndenge apekisi ye mafinga bobosani ke boleze ye je te dis depuis mardi na yamba téléphone te na yamba téléphone numéro na yebi te na yamba te
monsieur ezozala bafingi yo bamingi bazozala kaka vraiment osali bien po yo oza mwana nzambe il faut ozala netre naka netre bandakala eyate mpona ke kojoigne na komi netre na netre mais boyebaki nani Belvi Kadi azwaka ta ya kobenganga mingi abengako successivement akastaka yo yango ozamena SB ezalaka pe ata ndenge abande kobenganga soki asi abengo na film moko par exemple na film oyo ekoleka ta ba 5 filme to ata ba 6 filme nsima bengi yo mais pas Belvi ozaka régulier yango moni ba na Belvi c'est chaque mois je tourne soki na moi voilà Pape Joka oyoki badire Mama Étoile je pense que yango bato balobi que non on dirait azalaki pour Belvi non pour la nalandi badine azali peut-être clair pe alobi na bosolo nazana droit ya kotourner pa ya Belvi ou be pa ya Sila mais pas Belvi abengaka nga tango nyonso tu mais ngana lingaka totia mutu ye moko ninga zolo OK voilà kuna na koko tourner abengaka nga tango nyonso koto pe komona basali film 5 films 7 films c'est ma benga susu c'est différent et on va te le quoi tu n'auras pas Belvi à te basina content na Belvi non ce basina content na Belvi mais la tourner pas ya Sila te mota kene ka tourner donc balongola ba mafingi wana tozali bana tata moko mama moko balongola boye ezana tina moko te yango na bite akosa ko boni ti ba fingi andi makaka bukumba mais à côté ya baba kuki mene bazali ki pesa like bango passer na bato ba déjà ki filmer ça like bango passer passer na landa ki ba propos ya Vincent aussi la sindaki abenga Mama Étoile bazali ki na régler par rapport à ba dire wana je pense que là même samedi au fait Mama Étoile a tourné ne balba ki selon mais bon comme si ce monde ezali choc ça moto ça quoi mais c'est là on a décidé que si nous avons décidé que non moi Mama Étoile a tourné sous tes selon message qui moi Mama Étoile a décidé sous le local va finga ki Belvi pona ye aluka moto ba finga ye te soka ko tourner na Babako parce que cela va dire à côté à Babako que ba mona que non sortie médiatique ya Mama Étoile et ça là qui m'a bé pona ba moi non tozali ba toza passer mon tena ko sanga na ya no ko pesa ezali passer na lingo zanga ya notenga lingi sala chikolo kwa yonde okenda ko tourner ba Babako et comme si ko boyoke d'ailleurs ça l'émission moko allez et banisco ko ya côté kuno uta ko sala film bandi ko zongi sela yo babiloka boyo soit ba kasepe bon moto na motema na ezana moto mosusu ndeti ngabo ce qui peut me fingele ki boyo na koko kata na nga habite na ko tourner na nga pona te ko to pe na ko tourner ezali ngamoko na zakolo nzoto mais bozo comme limité au monde oui ya loko toko bangwana na sens ina goloba au monde tozali na bana réponse na bloqué non tozali na bana pe ba ko simba téléphone ba ko kota na ba réseau le lo amona te ba ko finga papa na ye ba ko finga mama na ye iko sala malamu mingi te tout ça pe na moi limite na moi respect pe zalaka pour respect zalaka tango na ngana lo balika mona sala retour na ko ndenge nini yo sali ofingi e malamu mabeza eto fingi na yo sikoyo omoni te boye eza malamu te de quoi moi c'est ça les passé ce que je na ko tourner te mais le loi a ko tourner te boy te bosi moto musuboti mais ba mosusu implice o ya linga ko ya nambo eza susi yango te azana tala na ye moto azana ba fani balingela kaye pe moto asali scénario na ebite soki na tie moto intel place oyo akopesa nga eloko mwa kitoko ndenge ajouaka ka omoni na kopesa exemple moko papa loba aza na bomoye aza na Londres papa na Petit Jean ezala moko toko tourner na papa loba tokoleka na TKM tobima toyanga na miya tobima kobanda tongo tournage banaka 8h tournage na kisasa banaka 8h tobimi bana 8h biso atoke na kia banaka elni awa Angola so te 8h mwana ko ya 14h 15h président de mémoire biso wana toke ti na lemba baninga babanda répétition Jean-Marie ko filmer toko zonga 20h papa le beti a commis ba tourner et puis ça qui kanda
au moins l'état que papa tanga moningana mi aboye alingalo ba zongsi mote masima atali abi mais ce qui moto a tourné ba fani ne ba kozela ma bezali Jean-Marie Botika tourné d'être habité président de be retard boy ba tourné abi ba ko tourné papa ba banda qui tournage mais tango tenarati technique kaya limbisanga na mabe na sala ki na bi pesa limbisanga nano pona bimaki na fale na bisa na katote papa Serge mona zongeli biso voilà tozaka na sujet oyoyo na moni président zongeli biso ouais na zongeli bino lisusu voilà na mau autrement appelé Mulumba ouais merci vraiment Koloto tozaka okeneka na sujet ngo je pense que non tampe toti kayope opema yaya lelo za reprocher nini na théâtre ya lelo na obino bosalaki pombininga mbinga to na lelo ba reprocher te yaya que chacun fasse du mieux pour son travail ouais lelo ndenge papa Serge a kota na monde ya théâtre nini o regretter na yango que il fallait que ça na ngana za ngata docteur bien na za ta avocat oza lelo regretter na ngo Neko Mulumba. Oui. Toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Nenzamba memati nanga akotsa ngo desiko ya kotsela ngo na komisa aka nzambe ya kwanze. OK. Voilà na ko passer peut-être sans que na souhaiter bino ba mes condoléances boti ko bungisa acteur moko pe ya munene papa Kesita auti ko tika biso. Voilà, message na famille ko sala bien. Artistique et biologique. Voilà, merci beaucoup Papa Serge vraiment. Depuis Angola, Luanda, Awa, Batouaza, Rolanda, on a vu que notre Batouaza est à Kosepela. Moi, message à genre émission, Oyo, Toza, Rosala, Tolobia, Tokundo, la Bosolo, Oyo, Yamba, artiste, ça dépend du pays, Napoto, Angola, Awa, même si on a une question, Nanzela, et Aline, message gros à la Nini. Merci beaucoup. Merci, Tokundo, la Bosolo, il y a pas de sur ou autrement. En tout cas, vraiment, Télé Bosso. Merci. Zambalola Monayo. Ma salutation à Batunanga Nyonso, au Balidaraba, na Angola, Yéritaba Angola, oui. Nazoya Angola. Oui. Donc, Papa Jokaseki est vieux. Papa Jokaseki, quand il vous laisse bien. Yaka Angola, ko sela yo. Olobi? Yaka Angola, na ko sela to kene ka fufu. Yaka Angola. Ouais, Nagoya, ezoka Nazoya Angola. Nazoya Kalamingite. Yaka Angola, ok ka funfu. Message est passé. Akene na Wambo comme na Papochi Godzilla. Ouais. Na comme ça Papochi Godzilla. Abinini. Yaka okene na Wambo, omona Wambo. Omona Papochi Godzilla. Nagoya. Yaka. Omona Batunyoso. Donc, na ebi ke lokola ezo kaza na seke. Babie ezali. Amona bagongwati Sébastien. Omona ba ve Sébastien ou ba kadi kadima ba tiambezi ba docteur Marcelo. Docteur Marcelo, pourquoi pas j'ai le Mercedes Iboula. Ba ida fumu ba gelo kula. Yako omona bango. Voilà. Voilà papa dollar pour tout bazalia wa yaka komona dollar pour tout azalia wa. Voilà papa Serge to tigeli op ça ba dédicace pas ya batunayo ba yayo ba sepelaka nayo. Merci beaucoup na bana Angola nyonso. Merci beaucoup na ba boss nyonso ya Angola, ya Luanda, ya Kafufu, ya wapi ba boss nyonso. Na pesi bango ba mbote bele, bientôt pasteur patron en Angola, Mulumba lokola yo zawana Panderone mata. Kala mingi te na zoya. Merci beaucoup à Willy Mouilou Koussa, l'architecte international. Merci beaucoup à docteur Jean-Jacques Foundimouana, mon ami. Il y a maman Janine Kongolo. Merci beaucoup à Yemei
le représentant valable Richard Koukou. Merci beaucoup à Domitille Makenja. Il y a Adi JP Pembe là que la Wambo. JP Pembe là que la Wambo. JP Pembe là que la Wambo. Hein? JP Pembele à cause de la Wambo. JP Pembele. Voilà, merci beaucoup à JP Pembele. Bazelanga nazoya luan koto beta mboka ensemble. To solo la penza to kundola et ozala bien. Merci beaucoup à mon ami le célèbre. Merci beaucoup à vous tous qui m'aiment na linga bino boyebi. Zambalola bomba bino mawana eza likolo na bino. Merci beaucoup à Gabi Pile, merci beaucoup à vous tous. Donc vous allez bien, à la prochaine. Ouais, merci beaucoup vraiment, Papa Serge. Ah, Papa Serge, t'as biso. Bon, Ngonga. Voilà, je pense que tout à la temps, à Calamité, réalisé, quand même émission déjà, émission show. Il fallait tout le dire tout ça. Ma étoile, si la émission tourne bien, oui, na retourner, na za problème, écoute, semaine autre, quand on a libre, mardi, na samedi. Malembe Vincent, s'il a proposé Maman Étoile Andimi, et puis après si programme attend la jour ya za libre. OK. Alobi na za libre mardi na samedi. Si la émission alobi Maman Étoile, bon, na zio on a tournage ya samedi. Ba preuve ezali. Ba preuve eza. D'accord. Na zio on a samedi. Tant bakati aujourd'hui, quand je dis que Nazan a les abats, Nazan gérer les sila les abakouk, Nazan gérer les techniques, c'est-à-dire Nazan collaborateur à bien sila. Si la benga a téléphone, c'est Vincent, na solo na mame toi là, na tient na casting pour na samedi. Ngabi oui, ça tombe bien parce que film auto bana les abakouk, ya sikobi que tozana mutumo to linga to channel to suite. En tout cas, azo mame toi a correspondre. To tcha epe kuna nga oui, rappeler ye bisa ngam na ebisio benga ye pour na journée ya mardi. Mame toi, et au sali que yozo ba ngala benga Darin Zumele ngango penza. Yo lobi ngala benga kiyo. Ya ba preuve. Alors ko sali rêve. Ça dit na on décevoir ba tout oyoyo, ba sali be mission contre nga, ba lobi oyo yo kosi bango do tche, ça dit o memi ba nego wana tout na lipulu. Donc désolé, je pouvais pas le faire mais comme au kosi na TV, il faut ngana recadrer vérité. Maman toi la bengié na 21h. Château, je pense qu'au tche la ngai ba prévenir ça. Ouais. Maman toi la bengié na 21h. Gros plan, OK. J'attends là on le dit sango, ça ma capture. Maman toi la bengié na 21h, maman étoile ayambinga te. Maman étoile ayambinga te. Na combien na bengié na bonsoir ma sœur. C'est Vincent. Et ça juste pour le programme il y a tournage, il y a mardi oyo. Na compte il y a Sila Bisalu. Je pense qu'il va être au là. Téléphone à mona. Preuve à l'appui. OK, Étoile Kingombe, voilà. Bonsoir papa, ayebisinga na sala aussi. Voilà. Abipe na moni audio. Si tu as expliqué pour tu vas comprendre bien. OK. Na lobby et ça juste pour le programme, il y aura et donc ma liposo na comélie. Et ça juste pour le programme, il y a tournage pour la mardi oyo. Na compte il y a Sila Bisalu. OK. C'était à 21h16. Maman toi la zone selinga réponse à 21h17. Oui, bonsoir papa. Ayebisinga na sala aussi donc si là ayebisinga na sala yo signe. Maman toi la répondre ngai boyo kodio. Ata alobi na ngai samedi na lundi. Ayebisinga samedi na lundi siko na ebite ya mardi eza mususu samedi na lundi mususu ou bien de. Na bando sona WhatsApp tango na kati ko na yamba ndo kati. OK. Donc tango ya so na WhatsApp albi si la ebisi ngai tournage eza lundi na samedi. Na samedi. Ngai na répondre ye. Yoka réponse nanga. En fait, il y a samedi pesa mususu, il y a mardi pesa mususu. Donc samedi pour te retourner le roi à des chaînes. Il y a samedi, il y a mardi pesa mususu, il y a samedi pesa mususu. Pour abio epsi que aux libre mardi na samedi. Et puis chose que tu au mardi. Pour tourner pena yepa aux alawana. Dans de l'adresse. Dans l'adresse plutôt lobby na OK. Voilà Papa Joka, vraiment tant on a vendu à la talaka
passer patron autotika biso ya na ligne c'est important au solo nande kono esali malamu tant on attend la rabato avec notre théâtre angolais na désordre ko le kaki sasa tant to mona ba actualité ya boyezo ya pour la maman étoile a longue kaka ko to ke jouer ko to et comme les artistes lokola ke no ngambo et lobela ka onini par rapport il fallait azane ko nangola ke Congo bien ndenge non Congo eza malamu Congo eza malamu comme mutu mabi non eloko nyonso tout soki kako zoyamba bolamu oyo bape pasa moninga te fo ndima opena mabe na bolamu donc mutu fo yamba nyonso des jobiko ok fo yamba nyonso tango za na se ya moi na se ya mokili mabe kozana koya te molumba ezala bato ba okritikote molumba fo journaliste asalaki journaliste wapi soki oyo bami kozongisa mafinga esika mabe koya ngwana soki otali boye mabe koya te na moto moko kolemba koka na soni moto na fingaka na cholaka azoseka nga réponse te yaza ko avancer ka yuko ko avancer na ye moto akotika na mikumba na buzoba esika avancer akokipe via soko lingo vivre ben na scène moyo kokipe via moto te via mulumba ya papezoka na sali eloko moko te ofinginga ocholinga omolenga ato fingo chona zo sa réponse te e koma makanga te na elongi soki na bima wala nzela baba te ide fuma bi papa ba to ko finga ya moto ko bazali te ole kiboy Fabrice Ngoma ba to ko finga yo ozoki sele ko moko te mais comme la carope na matoyi que na tango yo ka OK une émission sale émission ou bien au sale li kamoro boye batu bani ko bageno ba peto kasala ka makamala mingi na se ya masanga so ka media e kana ko kana e abani ko loba bibla bato loba ngai ezaka ka ndenge na yo so ko ngolo bala mutu vérité ko lobela mutu ngasuki na ina ko polo kamoro pole ba ko na ba se akutite mutu no masanga mutu no somba ka masanga ezaba to somba ka masanga te nazaka suki na ko mela masanga na monite na komi na koki na simisa na ke esika molumba finga ngala finga molumba ngala ke bolala moto na moto azana moto na ye moto na makanisi na ye pour monsieur balobi que non papa joke sala so ni data fox amemi nangola akimi nangola ok akimi na nangola avant ne pe nangola ozana raison akoloba ngala kima angola te nazo ba ka propos na yo ka ozana raison moto yana biso na ngola za shiki bazola comportement moto yana so ngola shiki bazola moto azula sonda kwa kolala za seki didi yakashipo azula sonda seki didi finzoni sim azula sonda ko ndenge to yana kati ngola mulumba leo na biso polele na tiki bana mibale na kisasa na mwasi na kena zongi maboko pamba bakolia nini na kofuta ndako ndenge nini mais tozala bato ti tuye awawa na kati ya ngola o bato bakate ezoka kima kala kima te shiki bazola zumbongo shoka kwa ilo kwa shiki esaka ngapasi shiki bazola zwa mbongo apesi biso mbongo monana te muto zwa mbongo na zulu mbongo kama mbongo na mbongo zulu toki mine ngai zulu noeli zulu za kongo zo ko zolo baso ape biso mbongo monana te oh pauvre d'État à reconnaître kaka $1100 bimisa ko abimisa te o ngala ke kisasa asimisa ke kisasa ngai moto na yebisa bazulu boko kende te ngala tikali awa fona luka na ndenge d'État kendaki aye kozonga si tokutani susu na Sheikh Bazola nasi président Sheikh Bazola ngako kende ngona tena le côté natika ki mwasi na bana Sheikh Bazola tali alukinga mole kwa mukabi simba na maboko kende ngamo kuna go peso mbongo ya ndako moso talite na kisasa ko kende boye ya pasi na ndenge na tikala voilà réseau tikala ya mwana yo tikala yo moko na volonté na tikala la volonté ngana kimate suki na kimate na tena na ko emission pana mais bato musuba lobi soki na kimate bande ko musuba ko ta kisasa ba bakuta zulu aya na ngola kutana na ngaya ba ne musuba lobi pourquoi ba ninga ba bimi ba bozanga na bango misube ba bimi to zanga na bango zulu atoko bima na ndenge na nzela na yemoko no lipa bima na ndenge na yemoko
ndeti ngapi calamité na komema ndenge na kala wana ekomi mingi papa joka kaso komi mingi ngala mingi yo bolo ngala ndongo te ozo ba promesse ali ozana nyonde ba tozo promettre za dette kasi soki moto amoni te na ozo promettre ba do mingi ozo bimate eloko ni ozana tozana micro ya général eloko ozanga za président de la ligue bimaki sasa wana koloba wana de salango mingi na sala mingi oui ba bio salango mingi que non président tel no bimaka ba pesa le côté ba pesa le côté tanga président na tindi ngalo na bige papa joka alobi que non na bima delta alinga bima kongo ba pesa ba mbongo akangisa allez toza yoka siko on a raison toza na 4e émission yangoyo tokundela bosolo et koloba vérité oyo atindanga ata mweloko ata un cas aloba naebite papa joka nakokoloba boye bakozanga ata 50,000 batindogele deta nakoki koloba boye moto oyo apesanga kutu mbongo ya transport gelo kula moto apesa gelo kula sikoyo esalaka ndenge nini apesa mbongo apesa ngai yoka sikoyo nakuta mpe na gelo kula bi gelo kula merci na opesi nga soki bato balakaki ngai nakosima zasali nakokende moni mbongo oyo opesi ngai ya transport nakokolongwa bati nakomi lufu bo ya kolongwa lufu mpo nakoma kisasa seke nazaki bon ba président jetin bakenda neni to kende nanu to tanga ba temeto wana to kundela bosolo ba président jetin bakenda ka sikoza nini amilengeli ya mibongisi akei me yeba wana eza ebembe ko batena me masanduku ya mbongo me na milengeli te na bekite delta kufi moto apesanga mbongo elokula mbongo eyaki ekoki eza na kolongwa ngai ti lufu me kolongwa lufu ti kuna nazangaki mbongo natalaki nebisi nakokoka te na mbongo pesinga nasomba batataka zoza awa ya komela soki eza na moto apesanga ezoka mbongo oza na numero ya telefone otiaka babengo na numero ya telefone babite to nga napesaka yo ta shishishishi zomisanga na émission awa mpe tozala tokundela bosolo oyo apesa ye pape joka kotisa benga ngai tokokotisa wa line tosukisa likambo yango suka totaezoka aza moyibi okosaka no banaka losengaka mbongo mpo olia na yo po parce que sango wana ezoya mingi aliaka biso bambongo ya nayebi te akendaka te nayebi te mpo na koko babondeti telefone onana moto atelenga jise mayele soki mama etala obaki vérité na TV na ngala lingi tozonga place wana parce que ngala yé pona osa na lingi tozonga place wana rapidement mama étoile tozonga rapidement côté ya mama étoile poto tobunga te reste toza okendele parce que tozaka na sujet ya moko papa joka na actualité yango ya mama étoile voilà awa wa vesa apesi pe ba direction na ye pour yem tabenga étoile après si la kobenga Vincent abenga étoile pour apesa ye ba programme parce que raison nini Vincent ayela ki to meka Rolanda ngo pour lukuta na TV alors c'est pas bon soki mama etala obaki vérité mama étoile ya kopuka lukuta na TV alors c'est pas bon soki mama etala obaki vérité na TV na ngala likatelelo parce que ngala yé pona osangisa na yé pona okabula te alors tala moni ke mama étoile a sali eloko mo le roi mutu mo agi mission et décevoir na bité il faut na pesa ba tu vision na biso eza nini. Très bien. Maman étoile, si la édition qu'on tourne bien, oui, bah, on retourne dans un problème de couteau. Semaine autre, on est libre, mardi, na samedi. Madame Vincent, s'il a proposé Maman Étoile Andimi, et puis après si programme attend. Bah, jour, on est libre. ndenge Vincent bengaki yo ndenge amsa bengi abengi nga neti ndenge abenga mardi ba coupe bosola ba bo benga ye bo to songi na boyaki na yebi chez oui na koya ko jouer eza juste pour la programme yoka loko mama liposo na komelie eza juste pour la programme ya tournage pour la mardi oyo na compte ya Sila Bisalu c'était à 21h16 na même toi la zone selinga réponse à 21h17 oui bonsoir papa ayebisinga la salle au ciné donc si là ayebisinga la salle au ciné maman toi la répondre ngai boyo kodio
alobi na ngai samedi na lundi. Ayebisinga samedi na lundi siko nayebi te ya mardi eza mosusu samedi na lundi mosusu ubien nde na bandoso na WhatsApp ntango na kati mpona ya mbaondo kati. Ok, donc ntango ya oso na WhatsApp ayebi sila ayebisi ngai tournage eza lundi na samedi. Na samedi ngai na répondre ye yoka réponse na nga. En fait ya samedi mpe eza mosusu ya mardi mpe eza mosusu donc samedi mpo totourne le roi ya déchet ya samedi ya mardi oyo eza mosusu ya samedi mpe eza mosusu abi oyebisi eke oza libre mardi na samedi e biso siko tozwi yo mardi otourne mpe na ye mpe ozala wana na ntindo l'adresse. Voilà, Pape Joka. Na makambo nyonso yoki o Vincent olobi na o Mame Étoile aza koloba tozana besoin to condamner nani. Bon, si la za actrice ndeko na yo Gabriel aza actrice ndeko na yo pour Gabriel pe aloba pe ba propos selon ye pour attendre tozana moya otango awa te mais oyo Gabriel alobaki aloba ba propos pe selon ye Mame Étoile pe alobaki pe ba propos selon ye Bellevie si ko pala ngala moni moto ko condamner te na bango surtout ezali libota bavanda babongisa ezali libota yango ngina loba soki yango réponse na pesi yo soki toli ya kopesa na Mame Étoile na pasila na pas Bellevie jusqu'à maintenant Bellevie lobelo côté kaka batu na yene toli na kopesa balongola koyoka balobaki basala kiboy balongola yango po makele wale kusila te na matoi tellement bazana se ya moye kusila ka te bazali bota bavanda babongisa basolola batambusa musala nzamba pesi bango balongola bayokaki bazali bota conseil na kopesa oyo koto bazali baleki nanga opi koto baleki nanga yango woni moboti ya solo tango makelele ezali tango yoki koto na moment oyo za moment bakokosangisa te fo batika kimesani ekota soki kimi ekoti na kobenga yo les biso ba konto ba kotudia nzondi waku oyoki koto na yoki ndeko otiene mission na yoki koto nazali moto na ko pesa mbabo réponse te yo moto wana tor yo na raison te faut na vanda na raisonner na réfléchir mabe wuti wapi ezani ne komi pe komelo ko boye na sima langolo ko nine bomba mikuna nazali moto pour ko ba mito te mulumbo za na raison mizo mombo faut na vanda na yoki yango na bite bazali libota balongola bayoka ki balobaki est-ce que nengo moni makamone keneli oza sonelika ke non si la aro benga so Mame Étoile pona ko benga za de ko benga si la Mame Étoile ba na mabe moko te ba soigner na Mame Étoile te ba soigner pe na Bellevie te bazali bota ako benga tozali ko mona ko benga ako tourner bato ba ko tia makelele ba ko tika na soni so que ça le message ko pesa directement pa na yemo aussi la caméra na yango wana pour le bani pona makambo pa na yemo ko si la ozali leki na ngai ndeko na ngai pe collègue na ngai mosala pona yango yo longola balobaki bayokaki yo tala mosala nzamba apesa yo oyo okolesa libota na yo kimezala bazali bandeko na yo na mabe na malamu ndima azali ndeko no botourne kotsa kimia kota moto kokotsa kimana ezali kaka yo sila moto mosute po banguna bayo kasoni yo nde moto kokotsa kimia benga ndeko na yo ya kotourne otala suka ya koboya benga ndeko na yo ezali libota tokowela nini ezali nini bongo soki lelo ebino boko na bakanda bongo baleke bakoya na sima boko tikela bango nini eloko ni boko tikela bango moto boko tikela ko mabe tozali libota soki sika mabe zali weba na kolimbisa na sengi te kima ezala nzambe abomba biso atambusa biso tozali bana tata moko mama moko yaya boboka boyambi te biso banso tozali bana tata moko na senge kaka kima ezala mabota nyonso
ezala libota ya Bellevue ya Sila ya Mama Étoile kimia ezala tolongola balobaki bayokaki tout le kisango mais c'est moi on a balobaki biloba loba to lembi bate biso ta ena ndokise motomoko bate biso yoka sibana baboma biso ko côté mosusu ta ba fine biso alingi yo pe yo wana pa ko critiquer yo tango ebite ba moto ba me biso na sango ce qui a tali to mo sango na kende to yoka ka bango na mabe na malamu tout faut que ça na maîtrise o bele ko nini o na koloba yango na senka ka kimia ezala na mabota. Voilà, merci beaucoup vraiment, merci na Rika la douce na personne merci belé vraiment ce qui est là vraiment émission ezako kenepe na moi batolé belé ezali na pari ya Rika la douce atalaka yango pe apesaka ba conseil belé et sala moi malamu vraiment ngai sur ba conseil na kopesa pa Mama Étoile na ko ba keya yoyo zala mutema munene ozala mutorobo kate si la za yo Bellevue pesa ya yo Gabriel za ya yo Vesa pesa ya yo balobi même na libota bana tata moko mama moko babundaka baswanaka mais bakokabwana te donc makila aussi la otambola nango ya théâtre yango pesa pa na yo makila pe Bellevue otambola nango ya théâtre yango eza pa na yo ope Vesa za nango eza pa na yo ezaka mbonge ye supporter yango makamba internet yaka nango ka ndingo wana ezwaka 5 jours ce que belé 7e jour esili nango eleki si la robota na nyonso Vesa robota na nyonso yo robota na nyonso Bellevue robota na nyonso donc les abako qui bazawana pona ba artiste famille bota pe bazana pona ba artiste je pense que non bazana mutu bakobwa kate en tout cas ngai pe na kosenga etaka ya bino mulumba le boka ki Sénégal chapela so bien contrôlé c'est l'équipe budina ka budé batu nyoso ya ba kuke to meka ko soutenir mams so kaza la besoin mutu wana ata tourner pa Bellevue botika ya retourner bo finga te bo loba biloba loba te pe comme lelo ninge komi boye ce qui peut mutu tourner déjà na les abakoke ou bien na SB aye pa ya Bellevue bo finga te bo zo yango kaka bo kote yango musala na ye aye ko sala oyo ba bengi yo la vie continue oyo ba bengi yo te la vie continue a raison nengo wana vraiment en tout cas merci beaucoup déjà na sima bazo sala nga déjà ciné papa njoka na zongeli yo rapidement na yebiki non yo pesi toli na makambo eleki ngape na pesi toli na makambo eleki o azala moto ya yoka ayoki o azala moto ma robomba abombe liloba la biso yango wana je pense que tondimi yango papa njoka na Luanda awawa ba président nini oyo yo collaborer na bango oyo kendaka na bango bo solo la ka bozala na bango na bon terme parce que babi papa njoka koma rankine makasi non azana ba kwena ya sala azana ba ngai basika na ya zalaka bango akendaka surtout na rankina moto te moto nyo surtout ça bon malamu nde na changer kaka stratégie esika ba finga ba chola na koma suko mwenge sika na siki mutabenga so mutabenga te na koyate donc nazana rankina moto te ni na bataki lamba ni ya kazenga donc na moto no somala banano za na ba bonne terre tout le monde nana moto to na swani tout le monde on biso do mona biso na ko mona boye ponga pe nazana cycle na mona na mona ba biso na mona te que non pa bejo kapena za na ba on mweke za la tournage ndeti banani oyo yebi nga moto nyonso tu tanga oza libre relation ni boza na mogondo wana bon terme na mogondo mogondo yoka koma mogondo comme mogondo c'est que tango na tangi kombo mogondo bo c'est que na mahamu mogondo na lungaka na keti place mogondo asalaka tukuta to seki soko pana transport apesi nga na zongi na bilibili na kenda kuna mwasi na nani Mireille oka lambi fufu lia allez Mireille na transport apesi nga transport c'est que na malamu na matono soto deti nani na présent je t'aime oh j'étais toi na malamu to soigner comme ni to kuwele lo côté ata to soigner to ba tata maman on a yoka ki no zo sala mageno joka emo rabeta je t'aime indika mona ya je t'aime akufi na ba réunion zo yo sala nini donc on a évité yo ba nzikani na ba réunion ouais réunion na réunion ya matanga non ya matanga ya nani ya ba tu baza ko mienga ya José Nazaraka yo ya molo ba kama bien je t'aime mona na akufi au sein na réunion importante on a évité na cadre émission ko profiter sur bozala problème te ya koloba yango et on a tenu relation boza on a présent je t'aime na réunion ya matanga des fois réunion salami nazali pesa GG azali wa passer GG azali a ko témoigner nako pe bango conseil na ebité
oyo koloba ngana jetem to solo na ebite suka azana na likambo loka na ebite wala bino mo boyoki na likambo jetem ete to solo kana malamu ana Kinshasa boyoki asolo laka na président jetem donc biloba loba ne yangwana nde loka boloba na yambela bino pape joka boza koyoka ba question za yanga ba réponse eza ya ye na leki no internet toi qui na matanga ya nani ya leki ya docteur Maxwell akufa kilobi tuzaki na internet vous allez pas me tuzaki to pesa ni mbote to pesa ni mbote na zaso na vraiment internet benga ve oza wapi na ndako ya kana ndako nakina ndako na tuza malamu mimi baike baika to malamu na baike na ndinga uta mobembo azali awa to kena kana ndako na ndeko naona net mo voto tuza malamu na mabe ya moto moko te biso soto malamu malamu mususu elekaka parfois mususu tolo bango na boye mais ope bato bata na TV za mususu te nana likama moto te moto no surtout na malamu na ye nazana likama moto te donc tout le monde basanda ki para to bengalaka natika na bato mibale bankule natika na bato momoti non tuna yozo pona menga na tuna pona voilà relation na yo na papa Carlos Masamba eza comment eza malamu osolola ka non banda voyager na to sololité bana voyager na bosololité na to sololité ozui pe ni nte oye pa ke no mwana mama na ngato zalaki ne awa na yo non numéro ne ma téléphone aki na ngoni surtout ekendaki wana na numéro penda soki moto abenginga okomona le je pense que na nzela émission ya Rolanda o ezoloba oui na quel saki na saliba na saliba film na nga bosoto Masamba tourna na uto sala émission na ya MM Opao na Mayala na tanga ki kombo ya Carlos Masamba ngana likambo moto te voilà to conclure na oyo relation ni au garda yango na mama Moyindo vous avez bon terme OK tuza malamu pour na musala oyo topona tuza malamu mais na commande moi à distance pour na mabe moko eutako koya en tout cas ça kinga moi passer mais nazana likambo na ete nazana problème na ete pour oyo elekaki si elekaki ngana zaka suki likambo eleki suki moto ana kanda na yo moto koyeba en tout cas oyo elekaki balobaki basalaki boye je comprends même na batiaki ngai babite ezoka moto aboma mwana ya Moyindo esika basala groupe batiaki na miniature OK esika basala côté ya cotisation ya mbongo nazala te ne bande na suka nazala te nga kutu moto na ngaki nalandela nayeba te mbongo yango oyo eke wapi ngande moto na benga basoda bite tolanda toyeba mitango na moni bozobe yaki nasalaki nini nazongaki nsima mais papa joka ntango yo olingaki olandela mais yo moko ti olobaka keno bato mingi balandelaka batiaka cotisation te yo tie cotisation toki olandela mpo na nini keno soki batiaki oyo batiaki te sikoyo parce que yo moko olobi ya bao balandela nde batiaka yoka te est ce que komona na liste ezalaki yoka sikoyo problème eza nini omoni liwa tanga yaka elakaka te liwa elakaka te liwa tango ye wakufi mwana biso bakundi ye omoni na monde oyo toyebaka te ya théâtre oyo basangisi bayemba mosusu kopesa yo mulumba oyo tozwi yango seke yango na bapesi yo soki toyobi te nalandela nayoki mpa ya bato ezalaki yo temps boye yango moni esika mopepe mabe esa nini eyaki esika mopepe mabe eyaki mbongo wana ezalaki yo temps mais toraisonne te baluwaki mituka bafandaki mpe mwa pembeni bamelaki mwa kazoza kaka mbongo yango wana bamelaki basu mwa kazoza oyo baluwaki mituka bakendaki kotika mwana na kati ya lilita omoni soki toyebi te toyokaki balobaki omoni nga mulumba naza na motema ya monene nga moto okoki ozosala nga mabe boye na kotalo na miso
même naoki kanda na motema nalalaka yango te soki eza na message avant pesa badédicace na yo to soki sa mama moyindo aza ndeko na yo oye place bowuti oyo nyonso eleki eza oyo bokuti na mbola awa bato balobi nini tout ça ya kobwaka yo te yo mpo kobwaka ye te voilà soki oza na message mpona kopesa mpa na ye okoloba nini parce que na banyonso natangi ye kaka nde omoni na sentir ondire mwa likambo eza na kati ok moyindo nga naka na problème no te nyonso eleka soki nasalaki yo mabe limbisa ngai yango nde famille ok famille yango na famille nyonso okoswana ezangaka te mosusu akoya po akabola bino balobaki basalaki boye soki nasala yo mabe limbisa ngai na pare na nga nabi te na pare bato mosusu na pare na yo ngai onde papa ezokamdaoloba we soki nasalaki mabe oyo oyokaki pa ya bato limbisa naka na problème na yo te ozali mwana mama na ngai naka na problème na yo te soki nasalaki mabe limbisa ngai naza na kati ya émission ya tokundela bosolo soki nasalaki mabe nakosenga 1000 fois limbisa ngai naza na likambo na yo te ozala malamu esika ozali. Merci beaucoup, vraiment. Oui, bandaka malamu suka malamu to komela biso na suka vraiment TV zangonga papa ejoka okoloba nini na genre émission oyo yesiko na lwanda ezalaki te. En tout cas na papa de onzinga to desteke no émission auto kundula bosolo et okota na lwanda toza ko benga bato libanda pe baza okota okoloba nini na sepeli en tout cas na émission yo et singa songo na likanisi ya mulumba ozwi osayelo kwa boye Zambia bakso maele lisusu a condition na mwanya. Merci. Merci en tout cas l'émission dans l'équipe émission na à l'aise l'émission na satanda kité l'autre na kosolo na mwembo na bien kaka mwembo Serge. Ouais. Tamulai te na kit de konangai te mais lelo na mo le kwa de to kutani. Voilà. Donc nazane sengo makasi Zambé abatela mabota na biso mwembo koto ozali en tout cas conseil ngezali na ebito yebi Nzambe abiesa bana Lwanda zoya kalate bana Lwanda mwembo wako ya ba bosi nyoso tu babisu tu na wambo amega de newade papochi gojila jipe pembele babite passer patra koya Jise Boussisi na wambo na passé patra koya boss Marie-Paul Katabale boss pension babi passer patron akoya de ce que tu kotambola lunda mobimba boss Anissé Maele passer patron akoya ce que na bina na Luanda kam simvama yozanga mvama nokala passer patron koya Ida Fumu motema ya Bernadette. Voilà, président je vais profiter pour passer moment à dédicace. Oui, Ida Fumu, ce que Nathalie nani Fondé Junior. Fabrice Ngoma. Matembele, Marus Kosi. Quand même président Marus Robetanga ba vie. Président Marus Robetanga ba vie na comme la yo betanga ba vie. Donc, ah bon, pour répondre. Donc, Marius Kosi. Jojo Maleka. En tout cas, na kosenga soutien na bino ko za malamu. Poutou. L'homme à Gondo. Dola Poutou. Na bite passer patron ko ya. Ko za le sengwato ba G2 Mercedes ba Tiambezi. Kadika di mabi yota musika shusha lumière atala musika botika kate. Et que ça m'a dit que tu as demandé quoi pour y aller à Katia Mboka, hein? Gelo Kula, tu as bisoté en tout cas. Tito Monjiba. En tout cas, vous les qui est belé, bien surtout. Docteur Emile Sonangol Koko Kwanga, Mubala Momot. La Bible boutique a bisoté. En tout cas, bande kono surtout na linga kabino. Bambote bakuna na monite na régie babite si to komi na suka en tout cas na tosikaka o etike ne misoko ya na susu bokozo mabanga na bino.
Voilà, papa Jokazali venait à Kata Gemidor, je pense que Mbalasima Arozonga, pour sur la paix, numéro Moussou, et n'a passé bonne guérison na papa John, artiste, il y a mon aîné en Angola. John Mbemba. Papa John, n'a autant sur l'année qu'à la minute, Aza vraiment malade. Donc, message on a fait ça, Oeza que non, la soirée, Aza vraiment malade, citation, Oeza penda bien té. Donc, artiste Nyonso, aimons-nous vivants, groupe Nyonso, artiste R. Yangoyo, Neba Yedara Muninga. Na travers message oyo ne naza kopesa yango eri yango ya ko bayidaka muninga soko za numéro ya papa John benga papa John osolola na ye okuta na azana ndako aza vraiment malade vraiment rapidement na kena pesa bambote na ngai na papa de Onzinga na pesa bambote à partir de Suisse mon boss na pesa bambote mama bitanzinga bambote place oyo ezwami à partir de Suisse chéri kasale fotale ya mboka mon vieux elamba plus elambete gale elamba mutakanga makamba bilamba chereka sale fotale ya mboka na Suisse na Genève na pesa mambote na ngai na BBC Kasa Trésor ngina mao ya Esther Ngabadi na pesa yo bambote vraiment émission oyo s'abonner partager et ça la biso vraiment bien mais Freddy Lomax au PC mbote té Freddy Lomax na mama gola ta manette Maman Otas, c'est vraiment Fabrice Ngoma. Maman tika kabiso to kebo. Fabrice Ngoma na Portugal. Fabrice Ngoma na Portugal. Fondé Junior aux États-Unis. Fondé Junior aux États-Unis. Bango binyo baza batu. Manette oyo Maman Otas. Soko ngola ta linete ya kitoko kote kekolo Maman Otas. Jojo Maleka. Na peso bambote place et Jamio vraiment na ebi que non émission bo sepeli na yango mais à la prochaine trosser la bino susu oyo leki oyo. Papa Joka. Merci beaucoup à nos téléspectateurs. Bye bye.